toka bwana te toka bwana te bana papa Simo Kimbango totambola ilungu biso tolingi nde toka bwana te tozala na sengi na bino unité pardon na sengi bino mokolo mosusu nakufukama na bino ngai naleli mosala ya pamba oyo nasali olimbisi soko okoti na soko okotala émission après ndenge totyaka yango na YouTube yebaki émission ezoleka direct awa na Facebook tozosala direct awa na studio na biso tozoleka direct na Facebook donc okomona batama okomona mwa banini awa donc mwa moko ekosala mwa nini donc oyebaki tozosala yango direct na Facebook ndenge kaka ezalaka lelo ezali dimanche le 4 juin 2017 bandaka nzambe efungwamaki partout ndenge boyebi bon ndenge bozomona na bozewe oyo ezali papa Rodrigo na papa Pedro tokanga nano video après soki na 6 introduction na koti sabino voilà donc ndenge ka tolobi lelo ezali dimanche dimanche bandaka nzambe efungwamaki partout bato nyonso bakendaki ndaka nzambe bakendaki kosambela bakendaki kokumisa papa Simo Kimbango alors bato mingi se retrouva pe na poto awa même na Afrique na ville moko ke paroisse eza te église eza te mingi okomona akendaka na ye na église moko boye mosusu ozomona église moko boye eza mosusu ya catholique bien ya nani wa bonga mwana afana na ndako eza te bakimbangisa ndenge baza nga mwana afana na ndako eza te mais natyela bino video moko boye papa diangenda konti malobaka soki yo oke kuna bango bakomona ndenge mosusu donc soki vraiment ndenge papa diangenda alobaki soki oza kimbangiste bakolinga yo te abi soki oza un vrai kimbangiste bakolinga yo te mokili kolinga yo te alobi loba oza na yo kimbangiste de carton soki batali bakomona awa azane motu pamba soki batali yo bakomona bakosepela na yo mais soki oza kimbangiste bakosepela na yo te donc biso awa soki kuna nde na baeglise bisika bokei bozwi bamatei boyoki makambo boyoki boye sikoyo ntango ozongi na ndako olobi tiko nakosala ndeni zomana mingi bokotala kwa mais yo ozoloba makambo ya nzambe fo tya libondeli fo tala fo osalela boye fo telemela boye fo olatela boye fo ozongisela boye tolobi soki oye etant que juge de touche okosala mosala mpamba malamu kutu ofana parce que esika moko te tokomi wana ke awa kilt kimbangisi elingi ebanda awa eza esika moko te bakomi ndenge wana donc yo moko soki oklike parce que omoni ke peut-être oyoka makambo moko ya bien oyo ekosepelisa yo awa donc kozala ki juge touche te parce que makambo tosala toyebi yango bien toza na nani toyebi makambo tosala donc soki yo ye etant que juge de touche bachaîne oyo eloba oyo eza bachaîne officielle ya église ezali oyo boyebi Ratelki RTK Kimbangu TV 1 Kimbangu TV 2 wana bachaîne officielle ya église kimbangisi bato mpe oyo baza na ba Facebook oyo ezali oyo basala yango bona yebi te so na kobenga yango officiel mais balobi bakomi EGSK kimbangiste EGSK presse kimbangiste kuna na Belgique toza na EGSK soki Dourdan je crois na Paris toza na Afrique Canada toza na babiloko wana nyonso donc soki olingi ozala informé na makambo ya lingomba na ndenge na style oyo yo olingeli parce que omoni tozalaka totyaka bato na bandenge moko boye
donc oyebi ba wana eza baadresse oyo ke soki okeye obeti porte kuna okoya kuna. Donc awawa biso ozali bacombattant baindividu moko abo bacombattant oyo tomoni ke fo toloba mpe makambo ya Papa Simoki Mbangu, tozomona fo tosolola mpe makambo ya Papa Simoki Mbangu na ndenge moko boye. Donc soki yo ye okoti awa koya lokola juge de touche te, yoka kaka soki opréféré koyoka yoka kaka kojuge biso ateleki mosusu abaki oh yo joma mpenza yo moto osalaka ozo journaliste ya makambo ya Papa Simoki Mbangu okende kobunda parce que amonaka natiaki nani foto moko boye awa tana sa sport nanga moni biso tomonaka sport lokola eza eloko ya banonki mbangi seza soki osambelaka okosala sport te soki osambelaka okosala sport oh journal yo moko opesi nga banomination wana opesi nga banini yo moko kaka jamai nga na yawa nalobi nga nazali journaliste ya banini ya kimbangisi ngai te nalobaka ngo awa soki mpo okoti na Facebook na yo okotala oza na bafoto ya papa oza na bafoto ya bapapa oza na bavideo ya église et depuis quand yo nommé Joma comme journaliste ya baémission ya baéglise ya biloko église depuis quand omonaka batelemisa nga babibo lelo oyo en tout cas banda lelo Joma okomi nani journaliste ya église Kimbangisi officielle yo depuis quand rien. Tozaka ndenge moko yo nanga tozaka ndenge moko différence moko ezali parce que yo lobby musala passe mo eloko ya pa loko eza passe mo mbano sa nkande wana ndenge wana lokolo eza nango ka ya passe mo mbano omoni oyene eloko moko église obi ah ena ka ya passe mo mbano to chonka ndenge tinate mama kama ko pesa nango ya passe mo mbano to tia onka ndenge wana est-ce qu'on a lobi ya passe mo mbano wow faut to sala ngo bien faut ça bien. Oya passe mo mbangu en tout cas vraiment faut investir. So na ina cha faut passe mo mbangu kuluka pena faut za la penda donc na bongisa penda. So na ina cha video ya église o ngana sepeli nango faut na bongisa penda. Na cha ngo pena parce que na lobby eza ya nzambe. Parce que différence ezali yo lobby ga ya na nga passe mo mbangu to chonka ndeko. Mo différence. Mais to ga ndenge moko. Et puis nga lobby ga faut na zonga wana na chaka na na sala ngo pena na informer pe bato. Voilà. Ce qui yo moko na procédure wana monika Joma ko yo journaliste yo wana yo nommé ngande wana yo. OK donc désolé ba bongo na ba juge de touche ba telemaka wana ko telemisa drapeau ba simba carte ndenge to yawa ba na ba carte azana jaune azana rouge toko o sale yo ma telemisi toko ta telemisi zo mona bosene ke yepe azape ka ndenge to lobi. Alors lelo moni tolingaki bomoni na titre kuna tolobi tolobela wa makambo ya est-ce que musée aussi là na 2018 musée aussi là na 2018 tolobelaki makambo yango ndeko moko kombo na ye Jado Moza soki kombo wana Dikazaya soki wasonga soki nani wana bakombo moko boye donc soki kombo na Jado Dikazaya yana tala na Facebook na Jado Dikazaya GM Jado Wasongwa Dikazaya. Voilà. Je crois en à Londres. Comment on a Jado Wasongwa Dikazaya. Comment on a Jado Wasongwa Dikazaya. Ya lobby. Je crois bien fois un musicien il y a Faki. Jado Wasonga Dikazaya. Zenatana no wana. Imoko ezomona bien wa. Voilà, yangwana. Achela bino moi. Bien quand on va que ceux qui osent na autant la mission après. Yeba ke toza sala ngo eza direct hein eza direct yeyo bon
Comme on a eu Jado Wasonga Dikazaya. Ye akomi wana na Facebook na ye. Zata sona mwana makambo akoma kiao. Tulandela nanu. Na Facebook na ye akomi makambo awa. Bon, na ebite soki makambo nango akoma kiao. Akomi awa Tobia Engesoni. Na ebite soki wana eleksini Tobia Engesoni. Tamsusu asirnome biso Tobia Engesoni nani soki nani. Papa Modrigo soki Tobia siko nga soki Engesoni. Na ebite soki eleksini me. Habilo kuta monene oyo akanisaka mise eko kangama. Waya. Bosali ba émission koloba soki ba vraie raison mise ekangami. Lokuta na bino pambate semaine passée précisément message le 28 mai 2017 tata Simon Kimbangu Kiangani Molimo Santo esi amonaki na mosika pe abwaki message ke donc atie sikoyo maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani bakalo wana ekozala lisusu te mir wana esi ebukani mais tala moyini abandi ya soi-disant ba vraie raison. Je confirme maloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani 2018 ke voilà akeya tina sekuna. Donc ya wana siko parti wana tosala pe analyse na ngwa makambo ya papa nani bon nayebi peut-être azaka journaliste ya raté l'équipe peut-être nayebi te po akomaka mingi kuna azaka soki na Londres je crois soki azolanda biso awa bon papa Modrigo alobaki aza na ba précision aza na ba preuve papa Modrigo osi bomonaki ya sakotaki deja wana to me akoloba parce que omoni bato bazokolinga kokosa bato kolalisa bato pongi ya babebe elobi nango Tshisekedi kolalisa bato pongi ya babebe sikoyo tokoyeba nani azokosa nani na makambo oyo nani azokosa nani soko oza moto avin sokoloba o eske makambo wana etali biso joma pe makambo oyo wana makambo wana bamise wana eske etali biso biso totala makambo biso toyebaki deja ke kuna bango kuna deja omoni makambo wana eske etali biso etali oza concerné oza na besoin oyeba makambo ndenge eza koévolue eza droit na yo olingi oyeba évolution ozanga koyeba eza liwa ya ndamu otambolaka te lokola nyoka bakata mutu fo oyebaka bainformation place wana koyeba eske ozokende na nzela ya malamu ezala ozalaka na droit ntango so okoti deja depuis 2002 makambo ebanda toloba mpe totya mpe bavideo awa toloba ke papa Simon Kimbangu Kiangani alobaka boye omoni moto azalaka soki likambo ewumeli tokoma komona lokola ndenge ewumeli boye donc soki ezalaki lisumu donc ese epoli lokola ewumeli epoli me maloba nzambe ekweyaka te mosala nzambe malobo alobaka na ebandeli yango ezalaka vraiment important ba première parole na ye papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki nini ba première parole na ye soki bokabole biso bozali kolukela biso échec sikoyo soki 15 ans après est-ce que échec eza obi eza te place ne problème eza yango wana ezala oza na 26 ezala oza na 3 fo tobanaliza nde makambo te bato oyo bazalaki bazomona ke makambo yango teboyo boye sikoyo bato wana eza lokola neti soni moko boye sikoyo balingi te bosimba kuna tikaka yo mpe tikaka ezaka lokola neti mokolo moko boye amibebisila bilamba sikoyo mwana moka azolinga ya neti aya kolakisa tika koloba te tikaka kota po ekosala soni tikaka non ndeni bato bakozwa mayele ndeni ozomona ntango obotamaka eske oyebaka ke église Kimbangisi ezalaka peut-être yo okoli na église Kimbangisi me eske ondima mbala moko papa Simon Kimbangu ndenge ozondima lelo ke yo molimo santu bona boye depuis quand okomaki kondima na yo okomaki komona ke ya solo mpenza papa Simon Kimbangu azalaka molimo santu depuis quand et puis raisonner nano depuis quand ondimaki ke Jésus mpenza azalaka pe ya solo depuis quand
et puis eloko nini ndimisa yo ke Jésus ya solo ezaka pota tala bina lobaka ou bien camarade no lobaka ou bien moi sinon bien mobile no mta convaincre yo ndengwana ba preuve nini yoza nango o ezo lakso kena ke Jésus wana ba lobaka wana ya solo. Est-ce que bato ba lobaka ke Jésus za mamba Jésus za ne prophète est-ce que ba kosa? Est-ce que bato ba lobaka bato ba mususu ba mfumu kimbangu wana toyoka bato ba lobaka mfumu kimbangu mingi bato yo bato d'église sur l'église non na yoka ba lobaka ke bino bo kitsa pasi mo kimbangu penda pasi mo kimbangu bo kokisena Jésus te wana bozo kitsa ye Jésus kutu na kwa wa leli awa niveau ya papa mo kimbangu bo kokisena na Jésus te. Est-ce que bato na ba kosa? So ba kosa kate bon vérité oyo yebi ozula ngwa place n'est question photo mi tuna mbala monsieur ngwa vérité ya makambo ya Jésus ya nkolo yeso oyo yeba ozwa ngwa ezaka po yoki kaka pe ondimi tango ondima ke eloko nini ndimisa ke ondima kaka loyenge eloko nini pene esala ko ondima pene ka makambo ya Jésus pe ezaka ya solo eloko nini esala ke ndimisa ke papa simo yimba pene azaka molimo santo ozana est-ce que ozana la preuve moko est-ce que osala ki ba enquête est-ce que olala eka ko lamuki est-ce que mona ki miracle est-ce que eloko nini ondima ka tunana yo mtu zotala ngashiko tunana mi tunana question na siko à partir à moment nini tant on a kotaka église oyo siko na koma ko ndima eloko nini ndimisanga eza par na mona ki makamo bo bien na loyenge kaka bato baloba abonga pe na landi ou bien na zapenza na ba makambo oyo ke so batuni ngai papa simo kimbango azana na bi le Saint-Esprit et puis pe na yebi ko défendre on so so batuni yo o défendre nanu ki Saint-Esprit ya papa simo kimbango o défendre onde est-ce que o se baser na makambo courageux on a tele makalobaka oza banzambe ye kaka nan so batuni yo siko défendre on se ko place des problèmes eza yango ke mingi lelo toloba makambo kaka na loyenge boni loyenge wana siko ezomema biso toyoka soni parce que tokomi na monde évolué moto akokosa te aleka eza pasi po koso leka sikoyo te bato ya lokuta bakoleka susu te même na kati ya ndako na yo moko ozoya ozoyebisa bana nalingi te botalaka kuna botalaka makambo te oyoki ngai soko moto asimba ordinateur te mabiloko ba Facebook nalingi kutu te kosimbaka yango te kosimbaka makambo ba Facebook te eza mabe talaka te omoni babiloko bashow wana bajoma kuna kotalaka yango te eza mabe na ndako na pe bana pe papa alingaka te azwi kuna ache papa simba alingaka te est-ce que tant mwana na okende na classe yo oyeba makambo asaka kuna tokomi na monde évolué est-ce que l'air mwana na okende na classe akuta na baninga na ye oyebi ke tozalaki na jeudi na mardi na nini makambo esalamaki boye na bona bon biso na ndako papa apekisaka yakawa na mwa ntango wana baza ya kosaka na libanda wana abimisi iPhone na ye abitala makambo yango soki papa abina apekisaka yo mpo alingaka komona boto omoni tala place tata bina azoloba makambo awo omoni tala ye omoni tala mwana date oyo tala akotala boye toleya koya na ndako soki ayoki ozopelisa monoko analingi osimba kuna te ye asa ayebi secret asa ayebi bafuiti nto ayeba yo sikoyo ozokanisa oneka ayebi te nalingi kosimba kuna te soki na ndako mpe oyebi nga na ndako na ngai mpe na bana nanga bana discipline moko nga nalingaka te babiloko wana biloko wana na ndako na ngai ekotaka te biloko wana na ndako na ngai ekotaka te me mwana na yo wana soki ya 18 ans soki ya 20 ans akenda na université kuna azako na laptop osombela ye mpe na laptop yango atangelaka yango akotaka na ye epuis ayebi ndenge nini akotya bamonde mpasi abloke ke ntango meme otali laptop na okomona kuta eloko te yo ozomona ye moto ale 23 ye azoseka yo monde évolué donc bato ya lokuta bakoleka susu te ke ndenge eza kokosi oleki eza mpasi donc solution eza kaka ke kokosa te bakotindela mwana na yo wana yo ozopekisa na ndako babi omoni tata na bino tala biyoma tata na bino asalaki yango oyo awa batindeli ye video tala boye pena papa muta mama tanga koya na ndako alobi mama yaka oyebi na comprendre mpo ani papa apekisaka ya kotala koyebisa ye te partout akosilika ye koyebisa ye te afinika point wana mama batindeli na whatsapp ayoki abi wow donc ti apelesaka monoko awa aza boye sikoyo na ndako si bayebi yo bakopesa meme nkombo
ozomona bakopesa même kombo yoka ozomona yoka nginama wa soki kombo bako bamboka kombo moko boye ozomona yoka soki tata boye kingani aye tango maka bato bapalangani bakomi lokola likambo ya kosala te batanga kwa mosusu ye tango yoka bia wuye na ndako na nga bana baka na discipline mpenza monde évolué lamuka po monde évolué bato ya lokuta bakozala na espace te yo moto oza na lokuta okozala na espace te kokosa oza na espace te ozomona bato ya lokuta bakozala na espace te po monde évolué na ndenge moko takosakana te alors yo ozokanisa ke na ndako na yo otiaka discipline nga mwasi na nga ntango alinga aloba makambo wana ninga kutu asimba kutu biloko wana te okoso mwasi na yo mo malembe azoyekola makambo ngai na ndako na ngai kutu boye esimbaka te nga vraimen nga babiloko wana ngao siko yo ozokanisa ozokosa oyo bayebi ke yo deja otalaka mwasi mwana na yo kutu ayebi ndenge nini asasa ayebi mene na bamot de passe na yo ozomona lisolo moko boye tata moko akendaka azalaki mbangisi te nzoka nde ntango akendaka na mission ya mosala na afrique akendaka kuna akoma obima na mwasi moko boye sikoyo fuite ebimi babengi mwasi na ye na poto bayebisi etala likambo boye mobali na ye sikoyo mobali na ye mwasi na ye abi fo ainvestige abengi ndeko moko akimbangisi bandeko akimbangisi balingani na bango tokota makambo wana te abi bon sikoyo fo bayeba na boîte aux lettres ya boîte aux lettres na ye na internet batala ba email na ye bayeba sikoyo bana moto baedaki mama na bango ntango bakota mot de passe ezoleka te ale babandi babandi sikoyo koyeba sikoyo biloko nini tata na bango alingaka mingi babi papa alingaka mingi banyama bie tata alingaka mingi boye bameki eloko oyo papa alingaka mingi église ebi alingaka boye bazomeka ti baya kosimba badebloke nini wana batali na baboîte na ya mail na ye baye komona balettre nyonso basolaka na mwasi wana na ndenge azolinga abengisa ye na poto basaleli ye mpena farde mobimba bakopie banini wana batiango na kati mokolo azongaki sikoyo ntango azongi na poto kimbangisi te nabimisa kombone te toza na dossier wana ntango azongi na poto ale bazwi sikoyo farde wana batiango likolo ya mbeto batiki yango likolo ya mbeto wana sikoyo ye azoya wana sentiment boni bwana batiele biloko ale sikoyo mwasi na ye sikoyo ale alandi kuna azwi farde abi bon tala farde wana comme ça obenganga na ya comme ça tosolola ye azwi farde ntango afungolaka boye biloko alibumu eningani ye kwa atala boye donc mobimba na ye mpenza ozomona sikoyo mwasi sikoyo atala bi donc makambo kenda kosala kuna yango wana mwenga kimobali ende oyo kiteti siko mwasi na bino nalingi otika mosala wana kuna nzunzu ka komoni mokolo akoma kwa mwana mke siko ye ilika esekisanga babise siko nga tuni bo tango lobaki na ye ka atika makambo wana asaki ndeni siko babise tika makambo wana baya nechi mwana mke makambo azolo bezobima pete donc azo nechi azobudeka siko zoyeba te eske nasalaki yanke nagangela bango mpe nasala boye bana si bayebi donc monde évolué yo moto ozokanisaka ke makambo ozosala bato bayebi te obien likambo wana yo olobaka bato bayebi yango te bato bayebi yango de A à Z na bapreuve de A à Z na bapreuve okoleka wana liboso yo tata paster oyo dirigeant choral oyo boye oye wana bato bayebi de A à Z na ndenge kuta moke te na ndenge osakana te ko dossier wana batindela yango jomak boza nango mobimba dossier wana ozomona donc ntango tozovanda awa tozotalaka tozoloba na yo ke omoni makambo oyo fo koyeba yango depuis 2002 makambo na esalama yo sikoyo soki oyebi toka botikaka tosambela kaka di botikaka pwani eske wana eza ekosala nini na kondima na biso
et au sala nini na kondima na biso makambo ko sala na kondima na biso. Donc yana lobi oyo esala ke ondima ke papa Simon Kimbangu kianganya za nzambe ezali kamuni oko prouver biso ngo olakisa biso ngo olotaki ndoto ubi olamga mkomusuka boyo ka lomo echika mbala moko ubi po yoka ka batu balobaka yo po landika na loyenge place des problèmes là moi. Alors si quoi to kotsa ba ndeko na biso awa tozana bango awa papa Pedritu boko fungola ba video na bina papa Pedritu na papa Modrigo ndenge bozo mona bango wana nakanisi olandinga malamu papa Modrigo na makambo ndenge tolobi awa sikoyo balobi ke yo kosi o mize kangami donc lukuta papa Jado Mozart soki nani soki Mozart papa Dikazaya alobi okosi papa Simon Kianga ni message na ye ezali ke makambo tout va bien makambo yo tambala no malamu ba pasteur pe azane pe na confiance ba pasteur bani tout ça siko yo makambo mimi biso zula yango malobe za pana. Bonsoir Papa Joe, bonsoir na bande konyo so ba ala biso Papa Pedro Mbote na lomingo leki malamu e pa inyoso tozali. Papa Joe opozinga question lobi yo zwili makambo yo wapi lelo na ana na posa kobimisa source na ngai te eloko na ebisa bino yango papa oyo wasonga Dikazaya ye alobi ezali lokuta nga na lobi te ezali ya solo papa azali na kobanga lobi mize soki tosali ngele te ekofungwama te ye alobi ke te nga na kosi menga na ebise mize na minute ezali kokangama mutu aosala mosala te mpona nini biloko eza nango te sime ezali te bibende ezali te e na kosala annonce moko tout à l'heure na ebisa bino misala yango ekotambola lisusu ndenge nini a partir ya le 15 juin ye mutu ayebi kamba Moi c'est bon yo za makambo bien mo bomba ngo ni wana longola oh donc on biso programme donc programme si à partir ya le 15 juin histoire ezo changer kamo ye mutu ayebi likambo nasengi ye na bipapa lokola yo yebi namonaka mpe okomaka mingi sur le kimbangisme papa loba boye yo olobi papa tia boye yo tie lokolo yebi ebele nga na kosi yaka obimisanga na polele nga na yo débattre mutu na bapreuve na ye papa jo oyebi makambo tosala yango bablage te papa Simon soki aniongi papa Simon Kimbangu kiangani soki aniongi donc eloko wana foto telemela yango comment un vrai kimbangiste peut-être tu te dis kimbangiste mutu ndeko na yo azokomobilize bato mpona basala misala yo ide nini ozopesa daye biso misala esilaka nango te papa oyo akomi na Facebook na ye daye biso bakimbangiste tomesana na biso église ya Nankamba esilaka te papa inauguraka yango bongo centre d'accueil musée nini amphithéâtre esilaka te bacouleur kutu bakomaki kopakula air wana papa aza koinaugure kuna na nsima bazosala bacouleur biloko nyonso esilaka nango te mais na 21e siècle tu te dis kimbangiste non papa Dikazaya papa Modrigo sikoyo donc na kote moko na oki groupe na oki groupe na kota donc yo za na programme ba partir ba le 15 papa eloko na ebisa soki ba pasteur na bino na ba ebisi bino te misala ekomi na maboko ya son excellence papa ya ekomi epai ya papa Rigen papa José ye mutu akogere siko makambo ya misala papa Simon apesi ye misala wana a partir ya le 15 juin makambo tu ekomi na maboko na ye tika koloba boye ko
lokola bango ba vérifier kabaza na ba nino ba vérifier na nkamba ba yeba ke misala ekomi na maboko ya papa José. Donc ce qui voudrait dire que ayé le côté. Ce qui voudrait dire que batu ba tia papa bakalo azolobela nde bango wana. Azo komata munyoso papa molimo mosantu sa divinité sa nini mais mutu aliboso ya ko intercaler ya ko décourager bakimbangiste basala bantinsani pona batonga mise kimbangiste ninyo mazana un peu jeune en plus donc vous en a programme à partir le 15 juin donc ma solution à partir le 15 juin mutu akobanda ko gérer makambo ya ko tonga mise ezali papa José papa tobenga ke communément papa Rigen yemta banda ko gérer makambo wana parce que papa likambo yo lobaki ke papa za sona confiance à ba pasteur te papa alobi boye alobi na papa José alobi papa abi na pesi yo musala oyo nga personnellement je compte plus sur les pasteurs pour na kosala misala oyo luka moyen alobi na papa José aluka moyen pona basilisa aboyi kokufa lisusu soni tala bakimbangise lokola badiakaza ya wana bazokufisa papa soni misala esila te ya atindi deja combien na nkamba kuna pona misala ifala komela biso nga kutu na tindi boyi nini ya zoloba te biso misala esilaka nango te donc mise ndenge ezali wana babrique batie kutu eloko te papa ko inaugurango kaka bongo mais c'était malade ces messieurs. Pourquoi balingi basakana na papa Simon Kimbangu Kiangani déjà boisola ye ekoki te bolingi boyokisa ke soni. Est-ce que batu oyo bazokoloba kuna na nkamba batu oyo baza sur place na nkamba ya yebi bango na koleka makambo hein? Ayanga na yeto sala débat ngana koyokisa ye même voix ya batu oyo bazali kuna ndenge bazoloba na kolakise na ba image akosaka na papa Simon ndenge wana ya kanisike macho ebeta malembe ya zo mona ngola siko pene eza lisusu ya blague te tokosala yango blague te 2018 mise wana fo efongwama alors bandoki ya mike wana tu tokokanga bango donc bakimbangise lokola tolinga papa na biso tobi moli mosantu toyokise soni te tobunda bolanda te ko biso esilaka nango te mais comment kimbangise na 21e siècle fo buleke te ekosila nango te bakotiaka peinture liboso na nsima kuna ezala nango ndenge mais kimbangise vraiment ayebi te ke ezali musée na musée bakotia biloko kuna donc ezali te musée fongwamaka te ke bafongoli kaka porte na kati vide non ezali musée mpona okeye kotala nini oyo bakotia kuna na kati donc ti na kati il faut esila et le monsieur il prétend dire connaître misala ou bien ye mutu ayebi koyoka maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani mais omoni papa tokende mpe pai tozonga pai ye azokose base na message ya papa Simon Kiangani apesaki na date moko boye soki akomi wana soki date moko boye abi papa Simon Kiangani apesaki message wana ye mutu alobaki na message wana ke soki ndenge nini mais papa Joe atiaki intégralité ya message yango wana yo mpenza yebisanga ye ke papa alobi ke misala mise fanda nango bakoinaugurango kaka ndenge wana papa vraiment alobi bongo interprétation ya message na mutu oyo alingi bolamu to mabe ezalaka ba interprétation mibale yo koyoka message ya papa Simon oko analyse ngo ndenge mususu bajo wana yepe ako analyse ngo ndenge mususu parce que bango souci na bango échec ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana bazwaye baisola papa. Mais est-ce que chèque ya papa Simon Kiangani euta na bandimi ou bien euta pour la question na papa yo kanisi papa chèque ya papa Simon Kiangani euta papa Joe échec en biso mutu oluka papa Simon na date ya le 26 kuna août oyebi alobaka nini
alobi soki bokaboli ngai na bandeko na nga. Donc alobi te ke ngai na bandeko na nga so tokabwani, mais alobi na biso soki bino bokaboli ngai na bandeko na nga boluki échec na biso. Alobi bino po atalaki biso, donc atalaki biso ngai na yo na badiakaza ya wana. Alobi soki bino boye bokaboli biso, ye azaki na bandeko ne bazaki kote moko. Akokai koloba pe ke ngai na bandeko na ande to ali aso tokabwani ezali pasi na biso. Donc mais non alobi soki bino sikoyo apparemment on blâme bandimi sikoyo. Est-ce que ce que papa alinga décidé que ayoka na bandeko na ye bandimi fuba pese nzela? Papa Joe, bandimi bakopesa nzela te po ye ali chef. Bandimi bako obi papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que ne tolo baboye. Parce que ne tolo baboye bi ke kuna bazolande. Oye bien ngote na nani awa. Oye bi ke bazolanda. Peut-être bato ba ezolanda biso bazo kansa ba yebite ke ba kuna tozana ba preuve ke ba mission to sakeli boso balanda ki. Donc bazolanda. Chance zali makamozolo baba oyoka. Et bazolanda biso te kaka ke o te ba surveiller te ti likolo bazolanda ba yebi. Voilà. Na vraiment ba mo ba papa bazolanda. Tozana ba preuve voilà. Na lobi ba yebi. Donc soki yo kanisaka ba yebi yo te ba yebi yo mobimba na yo. Bayebi nini olobaka bayebi nini ngai ya modrigo na lobaka. Voilà yango na lobi est-ce que papa po ayoka na bandeko na ye po na shege longwa fo bandimi ba bezenzela parce que papa bo peut-être ayoka papa jo likambo nzambe lobi to lobaki lettre banda lobaki ezali kutomoko à des tranchants. Papa azana tina oyoka na bate papa lelo soka lobi ke na kumbeli toleka histoire en esili esili soki sifia tele malobi ke bandeko na boya to fanda to lobela esili moyebi muyibi ta mususu po kanga ye okotela ye piège ndenge balobi papa oyo diakaza lobi ke akosa debana biso te tozali ba piégeur do to piégeur abad yo mutu tozana solo te banga ba zela likamone e ngalo bina zaki na tag na sele na voiture ko na bien en tout cas bo lingana sa de bala bino comme ça bo zwangai da binde bo zaki ba victime ouais puis que la carte do la kangi bena frère na nzela do na seki ngabi oh bongo sikoyo malgré sexe ngai mona be bo siko so yo zana likambo bomba te bonne no ko banga ye ba piéger ote parce que yo zana on a la vérité. Yom tozo défendre papa Simon Kimbangu Kiangani. Ozolo ba vérité. Mais vas-y, viens. Yaka to piéger yo. Poso to piéger yo nyo soko lobeko za ya kitoko. Okubangela moni. Au contraire batu bakubete lo maboko. Ngai na banga kate na lobakawa. Mais sikoyo ma pona soki lelo peut-être papa pa baye ta mususu. Ba moni ke ba pasteur côté pe ya 3 égale à 1 bazo lia mbongo bazo détourner mbongo neti biloko ekangama ki soki na biloko ekangama ki na Belgique na Portugal alors ba soki pasteur soki nani soki pasteur soki peke soki nani alia ki mbongo soki ndeni tout ça siko makambo ezandeni pe tango susu parce que bandimi pe même soki ba baye na bango ba moni ke ba manipulation eza balina bango soko chambongo te. Donc, ba preuve ezali ke biloko yango eza déjà na nzela ezokende ou bien comment. Voilà papa Jo yango to lobi au monde ngano to ali boy papa Jo nana makambo ebele ya kosala oleke na ya kolekisa 2 heures du temps awa pona to solula ka boy to ko benga na papa 10 minutes ngano lisolo esili metie pona likamba papa Simon Kimbangu to lobaki tia mutu bakata ngana sololi même na pasteur peke na sololi na ye abi na ngai papa oh na sololi na ye abi ko yoka ninte to solola ngana yo patinda ki message abi te solola pona amoni ba contre basiko ya lobi nini aliakila ou bien aliakila est-ce que ndimi ke abwe mkoa ba preuve yali ke pona ye mbongo nyonso oyo esalamaka ekendaka biloko wana nde toloba boye eza na boma. Alors
biso za jisha biloko yango bakizelaki ye wana donc biloko yango ezali olinga kende depuis 2016 biloko wana finalement ekomi boma oui mais na nkamba nga bamoni yango te bayebi na pe suite nango te donc siko fo baluka mbongo mpona makambo yango yango oyo siko fo baluka mbongo nalandaki nini moko awa basalaki interview na pasteur responsable ya Belgique na bakudi ya Belgique pasteur responsable ya Portugal donc ye siko selon ye on dirait société wana lingaki funda église po bosasi bango misala banini tout ça biloko siko ekangami kuna pana bango balingai siko bafunda église bon siko apparemment mbongo ezalaki nango mais siko badetournaki yango esali soki manœuvre banini tout ça donc siko ndenge ozoloba confirmer que biloko déjà ye pasteur pekepeka sa confirmer que biloko ezali déjà na nzela akendaki ye moko sur place na Portugal baliberaki situation wana biso lokola toza bato ya tembe tokobenga Portugal tokobenga me biloko wana na minute oyo toloba ezali deja na boma ezoluka mbongo mpona babimisa yango mpo ezwa nzela eya na nkamba donc eluka mbongo depuis 2016 ti donc tout en makambo parce que depuis 2016 mais 2016 pe faut pesa mwati po 2016 ekoza pe décembre loba pe na mwa po ezalaki bon makelele leje ezalaki ke biloko ekangami mpona nini te soki azalaki na mbongo akoya kofuta mbala moko mpo biloko ekangama te mpona nini société wana ifo ezalaki tokofunda nini oyo mpona nini ifo ecréer problème donc c'est que ye abuke mkuwa azalaki na mkuwa mpona apesaki yango mbala moko te ole causer problème tozo continuer d'investigation mais eloko yaki wana yalaki likambo nalobaki lobi awa yango oyo koyokana ezalaki te entre commission papa tiaki na batambulisi bandai koyokana te yango wana batambulisi oyo bamonaki ke commission ezogene bango bajoue na influence na bango mpo commission edaye na minute oyo commission ekufa mukanda kuti eutaki nkambe eyaki ke te commission ekufi nango sikoyo ndenge ezali awa donc mutu na mutu adeplie mpo akomisa makambo na ye soki biro elobi alo papa 5000 yo koverifie ndeni pa papa mpo makenesi soki nani akotia okal donc opase kaka direct na biro ofuti mbongo na yo ndenge bafutaka mais na mise libende eza te babar kaka oyo ya 16 il faut 40 tonnes ye papa diakaza yazali wapi aya koyebisa ngai soki combien de babar de 16 wana donc 40 tonnes ezosenga 40 tonnes papa ozoyeba ke 40 tonnes mpona babar de 16 mpona misala ya mise wana ciment oyebi ciment chose étonnante église ciment oyo bazobongola miliki ekoma soki le soki mais papa oyebi ke église kimbangisi eza institution moko ya monene est-ce que toyebi yango mpo eleki église kimbangisi le tozalaki biso tu tozalaki déjà na bane soki nini 17 millions donc toleki bapays lokola Gabon Congo Brazzaville même Angola na population mais biso on dirait simango banda somba ya nzongila oyebi nzongila nani mokongo oyebi nzongila donc batu wana balaki bon nzongila ngo ezaka ndeni bo excusez-moi donc oyebi nzongila neti banda somba basakomi oyebi na kini bakomateka nsima mpe na sakomi nini sakombi oyebi sakombi voilà oyo batekisila biloko mesure donc on dirait bakoma osombela nsima bongo église monene lokola église kimbangise bino fo bokopere direct na société cimenterie oyo esalaka ciment bosombi na batone bosombi na prix de gros puisque bobanda kosomba kaka au-delà ya basan mais yo sikoyo nalobi bato baalanda biso bango mpe baa mpe mwa mayele batala babi bon soki kuna tokai bolobaki kaka bake bandoki bazozwa basima wana babongola ngo miliki sikoyo soki boki meme na société sikoyo bozwi na société na ntango bokoya nango bato bazokoyiba bapasima yango wana
Yo si ba oboya ko yiba ngo po ezoko uta na société. Ba ko zongo ba tongele ngoma ndako na bango mususu. Bon, entre parenthèses, papa Pedri to pe a umeli wana zolo bate. Malobeza pa pa Pedri. Fongola micro papa Pedri toi. Merci papa Modrigo, merci papa Joe. Makambo yo eza sula malembe te pardon bolimbisa parce que ba mercenaire ba koti po ba détruire église vraiment ti na dernière lettre ya suko le baka ki donc ti na a ya suko wana ba leka ngonyonso. Donc lelo yembuta muntu wana o soki papa dikazaya wana il faut aye bango que basalelaka lukuta. Vraiment, il faut que l'imbi s'engaille, mais c'est ça la vérité. Papa Modrigo, vous n'avez ce que ça dans Mukanda Nzambe, on a un chapitre moko ça quand on a malini mi balé. Papa Modrigo. Vous avez la Bible? Nazo fongola eza na portable nangai. Soit Proverbe 14 verset 5. Comme ça après on va continuer. Ozui? Oh. Allô? Zela yango nazo kota proverbe hein? Proverbe 14 verset 5. Et le minute. Proverbe 14 verset 5 na wotama na komba tata mwana pe mon sang. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Voilà. Wana eza pedi tout eza mukanda ya Nzambe o batikili biso. Donc papa Dikaza wana aza parmi ya faux témoin wana. Batu bazo loba lukuta, bazo ko endormir batu na makambo ya lukuta. Batika biloko wana. Toteleme pa ya Nzambe, Nzambe alobi Nzambe katumanga kintantu ko kansi zola katumanga. Nzambe nini wazotinda bango? Nzambe nini wazotinda bango balobaka ba makambo boyeli? Eza pa simo kimbango te. Na uti église ne na za boye. Na uti église papa Arma lobi na biso Papa Arma lobi tozali na makambo oyo ba papa batikeli biso. Mokili eza na pasi ko totika égoïsme ya molimo. Mokili eza na pasi. Il faut tosalisa mokili. Totika kolanda biloko mike. Totika lukuta, surtout lukuta. Parce que soki bango ba papa Dikaza wana bazalaki bandimi ya solo. Il faut bayebe ke papa Simon Kimbangu kiangani atambusa ke église wana te. Je conçois très mal papa Simon Kimbangu soki a dirige ke église ke lelo mama na ye, mama nsalo la kozala na kinimi be ba frère na ye. Tout ça l'attention na makambo yo Ludi Kikili, tout ça la vraiment très attention na makambo. Tout ça ko simbaka nyoka na kati. Totika désordre. Les seuls eloko tokoki kosala ya malamu défense ya kitoko, il faut papa Simon azonga na bandeko na ye. Parce que kimolimo mosantu na ye ekomona na batu nyonso tango ko récupérer, tango ko zonga na bandeko na ye. Parce que bénédiction na ye eza pa papa Marteau, ba papa Michel, ba papa Sami, ba ye moko ayebi yango. Soki kaka ndenge alobaki na ibandeli soki bokabulinga na bandeko na ngai totika koyoka soni balobi centricage échec ezali mais kombo ezali kofinga mais eza papa Dikaza te bazofinga papa Simon Kimbangu. C'est ça eloko toboyi. Lelo tokosi même na papa Simon tokosi lie makambo ebele. Aza na mwana tokosaka aza na mwana te. Toyebi makambo ebele tofondele data abotama. Donc biloko nyonso wana c'est pas bien. C'est pas bien. En fait,
tozo lakisaka ke papa Simon aza incapable lobi bako balukila ye bako lakisa etala aza na bolingo na bandeko na ete abenga na bandeko na ye pona bazwa ye pona babenga na ye bien bazwa lingomba. C'est ça en fait baza na posa batam satan aza na posa tambusa lingomba. Donc na boviva pafu mambanza kutu banda 92 ti 99 lingomba ezalaki pafu mambanza te mutu abanda kotambusa ngo bambuta baye kozongisa lingomba mutuna na kotuna nani apesaki bango yango e bazwaki yango mokolo nini mpo baya kozongisa totika kuandormir bato batikili biso mission topanza papa Simon Kimbangu aza molimo centre papa dia lunga na ye nkolo Yesu o de reste wana lobi ezalaki kulumbimbi siko ekomi musée après lobi okoma nini totika odistere bato tozongalia na bolingo na bible balobi Nzambe azali na kanda na biso parce que tobosani misala ya liboso to bana kosala. Est-ce que ye papa dikazaya soki ba papa bango misato batele maboye na nzoto papa kulutu pafu mambanza lelo makambo ye azosala wana koka kosala ngo? Non, botika. Totika okosa. Donc papa Simon Kimbangu a dirigé l'église wana te c'est l'assemblée qui dirige l'église. Papa Simon de azaka kawana bakangie kaka wana pona sala ka ba signature pona ba biloko na bango za valeur. Eza lingomba be siginzungiri kana na yebi yango te. Bakabula ba communion balanda batu na ba wenzi na ba communion na yebi yango te to yebi bebele. Donc soki bolingi te to parle to banda ko loba nyonso. Pardon to zonga bandimi. To zonga bagimbangisi par formalité te. Non, les vrais qui mbangissent au sens du mot. Que tout ça la nengi papa tika ki mate ici là na 92 papa tiki na nzembo seloué. Konso ke nunga ko muna kizoba lelo batu mingi bakolela bakaza papa saka kosinga non. Papa lobi na nzembo konso ke nunga ko muna kizoba kiandi. Donc papa a délivré mutu nyonso. Tout ça la part des choses. Lelo 15 ans après to monike na bokaboni mutu moka ko ganete. Molimo mosantu c'est papa kulutu, papa fumambanza, papa fumalongo. Totika lukuta, ludigi totika vraiment lukuta parce que c'est ça eloko ezo bebi saka mankam. Papa Simon Kimbangu za molimo santu metango sala ka prière alobaka nini na kombo tata mwana pe molimo santu. Tata na ya leki. Lelo pe seko na France papa Marto asenga ke pai papa na bango na bango nyonso 26 batu baleki bango se papa bango misato. Papa Simon Kimbangu kiangani aza molimo santu ndenge papa Marto pe azali molimo mosantu. Donc eloko mo papa Simon aleki pa Marto te. Soki bolobi ka papa Simon Kimbangu aleki pa Marto voilà makambo sike zo bebe. Donc lelo zela batu bazaka allergique soko batu bele bazaka allergique tango kote na page wana papa Simon Kiangani azali molimo santo ndenge papa Marto paza molimo santo ndenge oui siko oza kombele molimo santo siko oza kombele molimo santo yoga na yembelo nzembo yoga nzembo no oyemba nzembo te nzembo na peut-être bafondaki yango lobaka ka sikoyo baza kombele molimo santo yoka ngai pe na koyemba ngo mais yo nzambe yo sebe mutu musu ba lobi nzembo le musu ya kofonde siko kolobani ayoka kaka atika kaka ndenge wana tozana posa bato bapesa biso ba carton rouge te na noir atika kaka ndenge wana okay yoka ngai oyo be loba yemba no nzambe yempeve yandi wavwata fumu Yesu yempeve yandi wavwata tata Kimbangu tata Simo weti sala mobamvwala lulubuke oyoki nzambe molimo alati nkolo Yesu nzambe molimo alati tata Simo Kimbangu tata Simo Kimbangu aza kosala na bamvwala makila oyo ezali na papa Simon yango eza na papa Marto siko différence ezali nini yango nga na posa ko question pe sa réponse sikoyo kombele molimo santo c'est la question oh toyebika tozalaka na 26 molimo santo eza likama kokubomba te 26 bazalaka 26 bango 26 baza molimo santo nani ayebi yango te nga na fonda yango
Donc, Papa lobi, on les a les réponses na yo bateau bazolanda yo on a posé la question parce que bateau bazolanda o bakoya wate bakoyo ka ote balingi yo expliquer ya on a posé les bango question yo expliquer donc lobi 20 donc sur le 26 peut-être pour na bato ba comprendre donc na ba koka papa Simon Kimbangu malgré baza 26 baza 26 peut-être ba o salaka 26 pour la référence non ndenge ya bana ba papa nazali ko fonde eloko te papa Jo nazongeli nzembo lobi papa Pedrito pardon nanga loba moi eloko moi muke papa Jo atunio bazali ba milimo mosantu boni pona yo lobi bali 26 mais 26 wana pardon 26 wana te lobaka 26 égale 1 donc balika molimo mosantu moko bango 26 basalaka 1 po eta 26 milimo te nayobi nazongeli nzembo papa Pedro c'est la poser sur question msusu est-ce que papa Simon Kiangani na papa ya 26 selon yo ulingi bakimbangiste bamona bango ndenge moko bazala ndenge moko ben oui really réponse nanga eza oui donc faut bazala ndenge moko bazali et bon est-ce que papa bango misato bazalaki ndenge moko non na ndenge na peut-être ndenge na bien na bandeli sur question oui ndenge bango pe 26 na lobie ba papa bango misato bazalaki ndenge moko oui yango pe ndenge wana bango bon na papa donc ndenge papa Fumambanza azalaki ndenge pe papa Fumambanza papa Kisolokela azalaki non nalobili likambo oyo tozali kolobila ya molimo nalobi na nzembo donc pona yo ba papa il faut bazala ndenge moko non ndenge wana c'est un peu ndenge ezali neti ndenge nini ka ndenge ya ndenge bazali na molimo oui mais na musuni papa Marto aza na elongi na ye papa Simon aza na elongi na ye là eza problème te mais na molimo sikoyo donc yo obundelaka fo ba papa bazala ndenge moko eloko obundela yango wana to bazala ndenge moko eloko ochange sikoyo ochange place confusion ezalaka mingi yango wana bato bazolanda bino fo bocomprendre ndenge moko na eloko moko eza biloko mibale ekeseni eloko moko na eloko moko eza eloko mibale ekeseni soko mosu aza boye nawe aza boye non tola biso tozolobela likambo molimo te tolobili nalobi yango na lingala sikoyo yo oyebi na molimo oyebi bango na molimo ntango yo okolobela makambo oyo oyebi te yo oyebi bango na molimo kimolimo na bango oyo oyebi yango te yoka ngai ndenge nazoloba nazolanda te nalobi eloko moko ndenge mutu na mutu aza na visage na ye okorige yo obundelaka mpo bazala eloko moko eza ndenge wana te eloko papa Fumambanza alobi luka mikama mbwa lekila kumosi voilà donc yo obundelaka mpo bazala ndenge moko te me bazala eloko moko eza ndenge wana te eloko moko parce que même bapapa bango misato bapapa bango misato bazalaki mutu na mutu oyo domaine oyo ezosenga débat ya molai mpena parce que place etiaka bato ebele na confusion ya makambo oyo ekoluka tozobawa tolobela yango parce que bato eloko moko ndenge eza compliqué mais eloko moko bazala eloko moko alors mais sikoyo ntango yo ozoloba ndenge moko wana donc bazala ndenge moko yango wana ezobundisa bato sikoyo te
Yoko ndenge moko. Na eloko moko za biloko mbale keseni. Langue est trop pauvre. Faut comprendre, langue est pauvre. Eloko moko bazala eloko moko. Eza maloba na ngai te. Bango moko bato bayebisi biso yango. Banana yanko akiadi tina masolange tozali be mutu moko. Bato nyonso mokolo wana tondimaki tusepedi na batata mosusu wana tusepedi. Voilà. Ozomona. Donc soki tozali vraiment ba frère qui bangisi to wela ba intérêt ya bato ebele. Parce que lelo eloko fo to bosana te ba fond de commerce se créer. Yango lelo moni bato balingi susu te bolingo ezala. Parce que sinon soki bakangi ngana kozwa susu eloko kolia te. Ah papa Marto wana papa Simon bazonga nga lipa ekokende. Parce que bayebi hors de kozonga na église. Yango wana madame to sacrifier ba wana siko zolo bela na kota 3 combien na kota 26 pe. Papa Joe. Parce que yo za na 26. Yo za na 26. Siko mabe wana zolo bela zaka na 20. Lobi to zaki na débat awa to lobaki. Est-ce que lobana no likambo moko ya mabo yo zo mona pe ke zo déranger na kota 26. To likambo ezate. Donc ozo bela siko mutu paso za na 3 komona. Siko yo zo laksa biso misapi bongo kuna na 26. Siko yo pe lobana no pata mwa likambo yo zo mona kana 26 zo mona ngo eza bien te. Ezani. Nakoki kopesa différence moko. Différence on azali kopesa et que biso na 26 officiellement tozali na eloko oyo ememaki biso na 26 officiellement tozali kobundila ba papa bakoma bazonga eloko moko ndenge ba présentaki biso le 26 août. Sikoyo makambo ba individu bazali kosala ça n'engage que eux ngana kolobela na kombo na bango te mais biso officiellement awa ba banda toya tolobaka ka 26 égale à 1. Ozali kolanda yango ba papa tango bazwaka micro na uti koloba to uti na église papa Armand lobi na biso papa na zela lobi na 26 to lobaka 26 égale à 1. Est-ce que na 26 to sale la ka 26 égale à 1 yango ça là officiellement lobana ko sale ma kamé balé et c'est na 26 to sale la ka 26 égale à 1. Ngana zali kolobila awa ngana zali kolobila ngai mutu nazali kolobila ngana tuni yo kasi observation na yo zani na 26 ba sale la ka 26 égale à 1. Oui. On peut faire exemple. Exemple. Il y a un exemple, il y a 26. Donc, pour yo batu nyonso oyo baza na 26, baza batu oyo balingi bo moko ya ba koka papa Simon Kimbangu. Ezande ngwana? Officiellement, oui. Officieusement, nazana tango tena kende kolandela kayo. Officiellement, soko officiellement te. Pona yo, wana eza selon yo. Batu nyonso baza na 26. Baza bato balingi bo moko ya ba papa ya nani tout ça. Siko soki bato ba se trompaki na direction, il est grand temps. Bazonga. Donc selon yo, côté à 26 de maïsa nyonso za bien, donc il y a rien tout ça ba ko benda nezate, bato bazolinga bakabula ba papa bazate tout ça voilà. Pona yo ezande wana. Nakopesa bénédiction wana te mais nazali kolobela eloko oyo tozali nango bakoki kozala na bango. Donc pona yo zela pona yo na 26 bato bazolanda ba comprendre pona yo na 26 selon papa Pedrito bakisolokeliste bazate badialunganiste bazate badiangendiste bazate bato balobaka ke biso awawa normalement place oyo wana falaki ezala 3 personnes bango basala mabe fallait batia 3 personnes bango basala nde wana te bamisusu wana ko babundelaka ba idéologie moko boye na 26 bazate makambo esalaka biso pasi yango wana soki lelo toloba soki lelo mpe makambo ba vitri ebima banini tosayoka sezani pa Pedrito tozala juste
omoni soki toloba makambo oyo tolingi bato bazolanda ba comprendre message bien toloba wa eloko bomba masusu eza te toyebi yango bien ke ebele ndenge olobi wana base trompaki na adresse ntango moko mosusu je crois papa Christophe soki papa nini alobaka na mokonzi kuna bi ntango kaka 26 ebandi moto aliboso ya kofanda na kiti place wana ezalaki satana okanisa te ke parce bato balobi 26 egala ende bango nyonso balingi bomoko bapapa non wana eza lokuta wana eza ya solo te ebele baza wana bazosepela na bango na baséparation oyo econtinue bazala boye ezaka na 3 te eza les deux côtés ebele baza wana ebele msiko bazomona ngo lokola komi kwa Barcelone ozomona soki yo yebaka yo fanatique ya Barcelone eza te poto poli eza te pourquoi Messi a raté penalty faut que nous lobela ngo faut lobela mingi makambo ya Real de Madrid kuna omoni critique mingi Real de Madrid ozomona côté ya Barcelone ma nyonso eza kaka malamu mafuta kopakola mafuta komela miliki kopakola mafuta komela miliki ozomona donc kuna makambo eza no makambo eza ya sérieux yango tozoloba soki lokoluwa oyo nakoyokana na 3 kuna me na 26 mpe fo koyokana ebanda nano na 26 parce ndeni yokolukoki nokoyokana na bakousin na yo me na baoyo bobotami tata mo mama moko boyokanaka te eza en sens te fo koloba vérité na paroisse na bino wana oyo boyebi ke eza na bato oyo batelemelaka ke biso awa tolinga boye te biso awa so tolobi bato bakenda kosala bamosuku tomoni baza na bavitri wana baza bato balingaka papa boye tozokema matei esalama awa oyo bazoloba ke bamosusu balingaka boye te baboyebaka mpe boye mpe baza na nini ozomona nyonso eza eutaki wana toyebi babiloko wana ezali bamakambo wana ezali yango toloba aussi longtemps tokoloba yango clair te tobanda okondaka boye kaka kobalukaka esika moko so bapose question na fo ndimango yango wana neti tosala débat na non kimbangiste moko mosusu tozalaka na débat moko boye na radio lisolo bato ya radio lisolo babenga juma ya kokotaka ya kokotanga na lingana nga te mais na décidé quand même na kota tant na koti kuna bango wana ba combattant na bazo ko critiquer bino bakimbangiste déjà ndenge za boye kuta bato bokabwana tala boye église na bino na comme na ngolo wala neti wenge boye tout ça ba bazo défendre boye ba ke biso ba ke nyonso na plan nzambe bazo défendre bakimbangiste mosusu ya 3 bazalaki wana moko ya 26 ezalaki na bazo défendre ozomona bango na fandi nie na soka bango kaka bazo défendre penza donc babia tozobundela lingomba biso tozobundela biso za makesa Simon Kimbangu tozolobi bisa bango bino bolanda makambo wana ezoleka biso te biso bona boye mais tanga na zwaki maloba na baini nalobaki nalobi tala na bakimbangiso bozolandanga boza na ligne yawo na banon kimbangiso boali yawo makambo bacombattant bazoloba na ndimi bango baza eza vrai biso bakimbangisi toza soni fotoka soni makambo bazoloba eza ya solo toyokisi papa Simon Kimbangu soni kaka tozosala église kimbangiso komi longola wenge eza ya solo eza vérité likambo wanga na wana eza te makambo tozosala eza makambo ya soni e tozokomisa église kimbangiso kola wenge eloko moko te balobi awa oyo badeplace ozomona badeplace eloko te bango nyonso bakombata ingeta nga na bino bango mais place ni problème ezali na bino bakombata c'est parce que musala oyo papa diangenda sala bino boza ko ignorer yango bino boyeba ke papa diangenda teyaki bakimbangiste message ya papa diangenda ezalaki bakimbangiste ezalaki na bino pe bino nyonso tant bozoloba ke bango baya kolakisa biso christianisme bona boye mais boye banana na bapériode wana na l'ère avant colonisation wana ezalaki ndenge nini ezalaki na badiscours mosusu esengelaki esalamela na style wana kaka na bino bango labi bamessage mingi oyo papa diangenda aloba na bakimbangise lelo bapesi yango mokongo yango bomoni place biso ozali bango so ingeta ebino balobi en tout cas vraiment babi mosusu azwaki maloba bi en tout cas vraiment na banda koloba maloba mabe mpona papa diangenda banda lelo na noloba yango sute na comprendre vraiment ya solo e papa diangenda azalaki moto mosusu joma ko éclaircir nga makambo mpona nini na ndimi yango keza toza bongo biso bakimbangisi lelo e na lakisi bango différence maloba ya papa eza papa lakisaki bakimbangisi mabe te otangi makambo ya seluwe yawo ateyaki biso bakimbangisi ezali biso moto bebisi ko eza likambo wangana te soki 26 eza na makambo mabe kowanga nango te parce que ozalaka na 26 ozongo lokwa Barcelone lokwa olata tricot Barcelone on défendre nango jamais eza mabe faut loba ngo clair eza mabe yo mpe na 26 na nkamba kuna soki omoni ke
nkamba makambo papa lobaka boyoka yango te lelo ebebi bolobaka biso tobungi nzela lingomba yango tokonne komona pasi bozoma exemple botala kutu par rapport kuna botala kutu bapapa mosusu baza na bapoto kuna tala makambo bazosala tala biso osala lelo toza bato ebele ata makambo tozosala donc bato wana baa na raison ndenge wana kaka nde ekobaluka bokomona makambo oyo ekosuka na ndenge moko boye parce que soki biso bakimbangi tozwi conscience te ebana ozalaka kaka talaku obetaka maboko talaku ntango na kokufa ekoki okei okufi otiki oyo bakoko bakoya bakozalaka aboye kaka pasi oyo ekokontinue kaka parce que yo ozoyaka na kokia talaku kuna bango mabumu ezovimba bato bazoyiba elezali bakosala mwako kulumbimbi bale kulumbimbi sikoyo bato bazwi banzembo lukuta kuna kulumbimbi malembe nzembo ngo ezalaka nini malembe tokokoma malembe bana na ngai malembe tokokoma malembe nzembo kulumbimbi ozomona nzembo mosusu ya mama nsalulu awa nzembo ya kulumbi bana bozali koloba bana bozali kamituna ndenge nini tokokomena na kulumbimbi ozomona malembe bana nanga ozomona biloko wana to bakimbangisa bazoka biloko wana azaka pe na poto amonaka nzemba molimo mosuku takozwila ngo meme peve kosaka na bato oyo bovandi bwale bozisu nzembo mosusu ya mama nsalulu ye wana amemi mwana na koni ye wana koni wana ekei lifelo donc na lifelo bazalaka na besoin bakoni donc soki koni esili ezomona biloko ezosala sens te ezoconnecte te ye wana amemi mwana na koni wana yango bokotumbamela koni bayembi yango mpe na centre d'accueil place yo ozali ofandi ozomona oyo eza kosaka na bato ozomona yo mpo ndofanda na poto ozomona biloko wana mpo ozondimango ozomona eza kosaka na bato yo tata mbimba oza responsable okena mosala na yo bile moso olata cravate olati mpe oye wana bopa ofandi dimanche mpe bazobeta nzembo ya ndenge wana yo mpo ozoyokango nayoka mutu oyo azwa nzembo wana kata garçon azwa nzembo wana azopesa témoignage ntango nalali bomba namona bo 3 ndeke baye wana corbeau soki banani babenga mama nani chaku batelemi wana chaku wango bakomi bato mbamo to bayembi botingala na bude na ngango na bude na ngango bosiko ale bazongi lisusu ta bazongi lisusu tozomona mutu ezosala même pas sens ozomona ezosala même pas sens to biloko wana yango wana nde faut dénoncer ba biloko wana. Alors aussi longtemps tokozala honnêteté envers biso moko toyaka kopakola mafuta ozomona opakoloka mafuta pakolo mafuta oyo ya kote na biso koloba boye te faut koloba te soki mabe ezali lobango kuna pe soki mabe ezali lobango oyo bandeko biso makambo na internet awa ezalaki nani jamais omonaki mutu boye tout ça biso bandimi balaka bandimi tolandaka ati tomonaki na centre d'accueil bafandi na centre d'accueil basali réunion balobi conférence de presse babengisi ba journaliste ya mokili mobimba baoyo bauti boye babengisi ba ambassadeur baya ko tiola bakoka bapasi moyo mbango oyo baza na monkoto nyonso esalamaki na nene bamillion ya bato balanda yango na RDC na Angola na Congo Brazzaville ekenda na bapoto partout eza na bakassete eza na internet na bandaka bato biloko nde faut kodénonce yango wana lelo ntango boya komona bapapa gelke bapapa mambo bazozwa makambo bazosala kuna bato bazobeta maboko sinzili ye pena mutu abundela ye mutu akengelaka lelo biloko wana nyonso yango wana ekomi wana ne mabe wana nyonso esalama sikoyo bato balingi soki kosatashe nango te soko oyeli mutu video wana omoni makambo akala wana kozongisa makambo akala ozotya bakuta papa jo sinzili akende wapi bato wana nyonso sikoyo nde bayi kocomprendre ke lingomba ekomprenaki ke te oyo pena bango nde bazodindisa pena koma mpasi moyi bango bakata bango makolo meme nzembo nazoloba wana yo malembe tokokoma ereunion esalamaki nana video wana awa na nani ereunion esalamaki balobi non faut censurer ezala ekomi lokola bamizika bawenge na banini tout ça faut censurer na église censure vous comité à censure tout ça voilà parce que omonaki ke des autres ekomaki ya trop yebo papa Simon Kimbangu kianga oya mama Nsalulu voilà oya mama Nsalulu babingai mwasi libala na nzembo ya nzambe voilà
ngai nazali mwasi ya libala soki ndenge nini tout ça sikoyo bino sikoyo bozoya bokomisi bana bokomi bokotisinga na mobulu ale boyebake nga sikoyo nake konyoka mafaute na bino tozomona wana eza na sens te ozomona ezosala sens ata moke te yango na toloba awa soki likambo ezali fo koloba yango même na baparoise bipai toza na baparoise fo tokóma sikoyo omoni mutu moko ayaka na idéologie na ye moko abandi soki abandi kaka denonse ye makambo yango te olobi awa papa Arma atei na polele atei na misu ya bato atei bakimbangisa alakisi bango nzela mais eza na bato bakointerprete yango na ndenge na bango alobi makambo na polele mutu nyo papa ndenge na palobe makambo na polele azolakisa bino na bitala poto kaka na bomoko ndenge olobi papa Arma alobi message wana kaka na bomoko nde tokoresir mais eza na bato mpe bacomprendre yango kaka différent akoyaka na omoni awa fo mpona makambo eresir fo boyebake fo awa boye fo ezala boye kuna fo boye moni tumwa bato mosusu bazali soki papa alobi bango bakozwa bakende koteya susu bato na bango eza teke papa alobaka direct na bato wana papa simoki angane soko alobi eza na bato mosusu baza ye azwi ye soki akende kointerprete yango mpa bato wana mosusu soki papa Arma alobi ye papa Martorel alobi ye papa Sami papa Michel donc eza na bato oyo bazake bango nde bakozwa maloba wana bakende kointerprete yango mpa ya bato wana mosusu ozomona mpasi biso bangise buzobe ezali biloko wana yango na fo esila to baki mutu akoleka facilement te tant toyaka toloba makambo kanisa te ko bayi makambo aloba te bapreuve ezali ti meme ozomona papa modiri bazoloba na bokanisa te ko boye parce que alingi na ye kobimisa makambo mosusu te bapreuve ezali tobaki systeme ya mosuni na maboko kokanga awa te osoki okotya boye okolongwa awa soki otye biso mosukusuku mingi ekobima ozomona ekobima alors siko place oyo ozaki mbangi soba yango makambo nyonso non zwa conscience banda na chorale na yo banda na paroisse na yo place bozotambola banda na ndako na yo yeba masolo nini ozosolola na babana na yo yeba etambola ya paroisse na bino ezokendela ndenge nini matei nini ya mabe oyo bazotya basongisongi na se ya kokabola bato voilà soki bomona mbuta moko azobimisa makambo moko ya mabe botelemela ye akolia bino te botelemela ye soki azotya kontine mutu makasi botindeli biso awa sikoyo awa tobimisi yango na polele tobimisi yango na poasa ozomona comme ça babiloko oyo esila nano tolobaki yango ya te makambo ya vitrika yango oyo 5 mois kaka awa pa bum tomoni te boyokana ezongi voilà ndenge tolingi yango wana tolingi babiloko oyo ya nini bote loba nao omoni na lisolo naoloba mutu ayebisaki nga te voilà mais nazopesa kaka lisolo biso tozali kosalila ndenge papa Alphonse alobaka il faut dénoncer le mal papa moko ou bien mama moko avandaka na Paris mama wana landanga bien mama wana avandaka na Paris mais mama wana azwaka tout le temps coup de fil eutaka na nkamba mama pesa 1000 euros toza na essence te azoloba na komba papa Simon mama moi $700 mikolo carburant eza te to mama wana bimisaka mbongo moko mosusu azwi décision akende nkamba obi mama wana ntango akomi nkamba apesa pa Simon mbote pa Simon azopesa mbote azoleka na ye mama wana kanga papa Simon loboko papa ezali ngai yo nani nga natindaka boye obengaka nga papa obi papa Simon alobaki nini nazalaka kutu na telefone te donc totala ntina niveau nini bato bazokoma ozolanda biso tozali bacommerçant te biso tozali bandimi c'est simple de part et d'autre mutu atei biso nazongeli mutu atei biso c'est papa kulutu papa fumambanzi papa fumalongo bango bato balakisi biso makambo ya nzambe normalement période oyo eza période fo tokota na pratique ya maye tozwaki epai ya nzambe mais oui mais yango nazoloba toza bakimbangisi par formalité tozwaka bacarte ou bien on est vraiment des vrais kimba soki toza vraiment bakimbangisa solo ndenge nkoliso alobaka na ntango na ye soki bozali bana ya nzambe bosala makambo ya nzambe
ce qu'il y a des batu bazali, basi trompagi na badresse. Il est grand temps. Papa Simon Lobagi ni maman Nelly, abana ko kanga makambo yo, sa kei mutu na mutu parapluie eza société siko to komika ka centricage. Donc, tous les précautions, ce que Monique, on se trompe pas qu'une adresse, se remettre en question au métier en ordre. Parce que, Kombo Yanzambe, yoga nzembe mususu lobaka. Mambu manzambi, maluvuluzo, sangetu, kumbo nzambi, kutu, yeti, fuesuka. Ba intérêt Micro na we baby, micro na. Micro na eza suma la mute pas perdu. Ah, d'abord comme na problème. Ok, nakanisi nakanisi papa nani donc ozwali lobano asuka poto koma na clôture déjà ndenge oyebi système ondenge ezalaka. Donc nakopesa lobano asuka soko za na bata kopesa bambote opesa bambote comme ça tozongela nini. Merci Papa Joe. Lobanangai eza asuka te po il faut continuer likambo yo. Ngana lingi vraiment papa oyo azolanda biso po na moni azali en direct papa JM Wasonga Dikazaya. Papa lokola yo yebi vérité po okoko sala tu me ko traiter ngai na lokuta be biso na lokuta na makamu oyo toyoki papa nyongi wana pena egoleka lobali loba wana ya les 16 loba makambo wana ya les 16 po lokola zolanda ya yoka yo les 16 sikoyo les 15 aye bate yango na nina loba soki yo oyebi te luka oyeba mais sache-le que d'ici les 15 donc à partir il y a les 15 papa José papa Rigen Mutu akozwa makambo ya construction ya musée nayebi koka mwesi ke ezali soki oyebi yango te je te l'apprends maintenant que ezali bongo et misala etelemi nsima ezali te barre de fer ezali te il faut esomba ma 40 tonnes alors mbongo papa Simon Kimbangu tianga na uzwa wapi atiaka motema na bana na ye bana ne banani donc biso mais yo comment ozozwa no ide na yebi te soki loyenge et puis déjà si na yebisa yo mkomusu to aka na o débat na Facebook tala batu nyonso bazotia ba j'aime na makambo no kokanisa te ke balingi yo. Donc papa lokolo yo yebi vérité te moi je te l'apprends que misala ezali ya kotelema alors yo na biso to bunda de sorte que to longola eloko epi noane eza na lokolo na biso alors vraiment soki ou oyebi te ndeka papa jo alobaka zwa misapino bomba soko moni mako koya o déranger no kama makambo bana papa Simon Kimbangu misapino bomba po olobi moyen osala na biso debe ya lite to ali ba piégeur mais soki yo oza na vérité papa ko ba piège yo olobi na yeke olobi na yeke banda le 15 akomona bakochanger papa nayebisi nalobi na bango tu po bazali mulongo ebele batu to batiaka na makambo loba eza donc les 15 à partir les 15 papa Rigen mutabanda ko s'occuper na makambo ya musée papa apesi ye consigne alobi luka moyen de sorte que musée oyo esila. Moi personnellement je compte plus sur les pasteurs pour nous kotonga musée alors que élément ye sikoyo a vérifier na ndenge na ye soka a vérifier soka azomona na kola ke eza mamolukuta ayebake eza ka système ya nini ezoleka papa nani peut tout nakobakisa boye aluka ba photo ya début ya autre li mois de juin 2016 na oyo ya juin 2017 ata la différence évolution ya linini na misala ya musée. Merci Narusuka wana
mbote na balandi nyonso papa mayingi fo bozonga fuma tolobela bato wana papa Pepito mbote ato Ok, maloba eza mpona pa Pedro pesa maloba no eza na mwa suka 2 minutes. Merci papa. Donc ndenge kaka tozali koloba awa toza na posa ya mbongo te, toza na posa ya bomoko ya papa yango komba papa Simoki Mbangu etombama. Toza na bilaka oyo papa alobaki mikolo ekoya lelo ngomba moko mokonzi moko, donc tosala topousse bapapa na biso bazala esika moko tokomona elon makambo ebele tozomonela mpasi awa bango bakodebloke lelo tokomi awa biso tokomi deja minuit soki baza esika moko balobi tozonga na 8h mutu akodiskute te mais condition nango bazali bazonga biso soki toza nano na mwa frigo biloko ezali tokanisa bato oyo baza nano bazwi eloko ya kolia te meme lobi eza te makambo ezosalema soki na bavillage non na kati ya Kinshasa na kati ya Brazzaville na kati ya Luanda lelo omoni mpe mutu ko père de famille mais aza ata na $1 tayebi te lobi bapeti bakolia nini tokanisa bato wana tokende na ba Haïti tozonga soki na balesi ya makambo eza ebele tozala ba égoïste te kimbangise papa alobaki toza pont donc pont wana il faut ndenge nini tokoki kozala espoir du monde soki toza nano espoir ya ndeko na yo meme te. Donc totika lokuta eza nzambe te lokuta eza satana tosala soki toza ba nzambe tosalela ma nzambe apesi baintere ya bunzoto ekomema biso bipai te molimo nde lobi tokokufa na biso awa soki meme oza soki na bamilliardaire okufi otiki yango siko soki na molimo mpe olongi te kozwa nini pasi na pasi kaka pesa bambote na wana napesi papa jo na tombeli yo 100 ans comme ça ozalaka wana pa Modrigo pe balobi chapitre wana balobi un témoin fidèle ne ment pas totika kolanda totemi pa nzambe un témoin fidèle ne ment pas mais un faux témoin dit des mensonges totika lokuta tokodisi ntango bazongisi lingomba papa lobi bolongola mayebo tiaki bolongisa mayebo longolaki mbote na bamama Ida mama Judith yazali mama ya mokili mobimba bato nyonso bayebi papa libanais ana kin bastewar awa kaka na kati ya Paris le baron Cardwell papa mayinga papa sis nalingi binomi oza mpe ebele na kokotanga te papa Nelia wana grand ténoriste na koreki soki abandi obeta akomata ntina banoto oyo existaka te na miziki yakende papa JP na kati ya Luanda rendez-vous eza na le 22 mars 2018 wana tokoloba mingi te lipasa eza deja lipasa nanga esila na 2026 donc 26 ezolanda biso kaka partout donc eza sini ya bolingo elonga ekozala kaka wana biso tu tokosukila wana match ekosuka wana ndenge balobaki yango le 26 août 2001 tokosukila yango mpe kaka donc bandeko balandi nzambe akumbisama bambote ya trop soki na bandi otanga bato nyonso na kolala mpe tolamuki nano na sisi te mais babizu ya trop papa Jo nzambe abakisela ata mwa 2 jours comme ça papa Modrigo un vrai témoin kobosana likambo wana te ok nakanisi dolandi nakanisi ndenge tolobaki bandeko nyonso balandi biso partout bo comprendre ba réalité esika ozali mituna moko ya kolobaki nini onga nasali mpona kobakisa plus na mosala papa Simoki Mbangu soki okotaki olandaki biso oyebaki toza en direct awa ozoleka en direct kala mingi te tokotourne yango ekokota na Facebook pardon ekota na YouTube show na biso ya monene tolekisa yango samedi lelo dimanche esala ezalaka recap ya mwa makambo mosusu donc lelo tolobelaki makambo ya mise tolobeli makambo ya 26 ndenge nini tozali makambo ebele alors ebele bokomona ngo awa poani bazoloba makambo te fo tokomi na ntango ya kozala ya lukuta eza so na esika te ozomona lukuta ozosala lukuta ozokosa mwasi nao na ndako na bana ozokosa bango balingi te bango basimba kuna yebaki bango basimbaka mpe meme yo oyebi te me bango bayebi baverité donc ntango esoko olobaka no lukuta meme na telefone ndenge eza boso na sisi kaka wa okozwa telefone okobenga eyo joma wana pena obandi koloba yebaka lebe osisaka bakozwa audio wana batindeli yango ngai ata kuta olobi
j'espère que vous copiez bon kasi ba copier déjà donc kaka j'espère que vous copiez ba kotinda nanga do yebi donc to yebi batwana donc ce que vous meki ko bouger biso tous na biso na problème te mais ce que ke ko affecté on dit ma batu wana biso to koma wana to kolandela ngo donc to lobi to remercier batu so balandaka biso partout batu lokola ba mama be na kati Angleterre bango pena baza batu pena ke baza penza oka meilleur sponsor officiel ya show na biso o pena bazolandela bena makambo na Belgique kuna zomona lokola ba mama Valencia o baza pena ke kolandela pena makambo yango ndenge kaka boyebi mama Valencia donc ye aza pena parmi bato pena ke bazosala pena ke show e fanda e zala ndenge ezali base mingi bomona kaka makambo ezobima bozomona kaka boye bozotala bobi ndenge nini me boyebi ke eza pena na basponsor officiel oyo pena ke bango wana pena batelemaka pena na kati ya Suisse tozomona bato lokola ba mama Louise bato lokola ba mama donc nde tolobi bakonzi ya Suisse bato pena basimba ya Suisse soko toloi na makambo pasi moki mbango bato bakontrolaka Suisse to na kati ya Suisse wana ozwi ba mama Pierrette Losala ba mama Louise ba papa Nunes wana pena bango bakonzi ya Suisse oyo bazokontrole Suisse donc soki ozaki mbangi soki na Suisse donc à partir ya aéroport wana soko olobi kaka mama Louise olobi kaka mama Pierrette Losala bakolakisa yo bakobenga ye deja bazala na numero na ye ozomona donc ba mama Louise wei wana kata France baza bato baza koapuye biso pena na moral na ndenge moko kosangana te baza koremercier bato na nyonso bato lokola bato na biso tosaka na bango baanalyse boyebi bato lokola bapapa Mayingi bato lokola bapapa Kojak baza bato oyo baza mwa mpeshe lelo donc bomoni bango te mais baza koremercier bango to remercier baanalyse na biso lokola bapapa Modrigo bato pena bacombattant pena bato lokola bapapa Pedri to batelemeli makambo yango mpona to expliquer pena bapapa Smoki Mbango nabosani te petit frère propre Godard propriété eleka donc ye pena dirigeant koreki o pena ka lobi makambo ya pasi moyo mbanga kotelemela yango pena kolandela yango na ndenge bien alors mingi bolandaki biso pe bolandaka biso partout tolobi émission ezoleka direct oyo côté ya par hasard tolobi biso lobaka makambo tosala wa batu bazolanda partout na mokili yo soko moni ke toza bazo tosala makambo pampamba na banini yo sikomi poser question est-ce que ngai mutamayele na salle tina vaccine donc uzaka kolala kolala ko vaccine yango tozalaki nango akanesi tokokutana lisusu oyo bayebi ndenge programme na biso ezalaka bayebi deja donc ndenge tosukisi wana oyo balandaki biso to remercier bino mingi toyebi ke tokokutana na biso oyo balandaka biso ela yoso na show bayebi ke tozalaka na biso problème eza te. Bwana Papa Smoki Mbango totambola ilungu biso tolingi nde tokabwana te tozala na sengi na bino unité pardon na sengi bino mokolo mosusu na fukama na bino